400 donc héritier watana be la cause nostra la puluga osala musala conscient osala musique te pour na polémique osala musique te pour a gagner mbongo atsa na poche mais osala musique pour de un et un envie na ye et puis musique eza art na eza passion na ye. C'est la musique. Tobo ina biso te félicitations. Le roi de la forêt pe auti po bimisa pe ape album. Ozo na ebite so yoki yango album ya ve na biso ils bêta. Était ebimi. Ozo comprendre mais il faut pas ça la moins fort parce que Moïse Mbi actualité oyo ezo kanga Moïse Mbi na Eliane. Talara to ke non au deuxième mois. Oui. Donc ezo kanga donc étouffé ba disque na banzemba ba te belé. Parce que mi-ange mi-démon combo kaka ya pa. Pourquoi non mi-ange mi-démon? Il ngolo bana nini mi-ange mi-démon. René Abiri boni raconte oyo ezalaki entre René Abiri na Weranson. Bon, Kokutanana, leader, le roi de la forêt, Zalaki événement. Donc, parce que Tambo Zalaki vraiment Koyinda Nandenga Rosaranate. Donc, na Pesika, merci beaucoup à trop na Chicago 320. Donc, maître Kitambo sentir que maître vraiment bima qui wana vraiment pour la protection pour Renabir na komira wana bembala. Monga kuna ibe nangati. Donc, na bande kutu traverse bika par rapport à Nzika. Na kutani na maître ninja abiri cardinal na pusani na bia maître to pesani mbote na kuna linga kuna kima na ngo bika maître ninja par rapport à bevenema ndenge leka na latela maître ninja ba médaille ba biloka ba boxeur que no so to kutana maître ninja bagarre. Donc batu musu ba sala mama mabe. Oui, que Moussali Nanzambi baye bakika na ba fruit na ye. Balobara le pardon c'est un pouvoir qui libère. Aussi kutani na mama patali na bouleke maman loba mukama te simba. Maman lobi René Abiri que Dieu te bénisse. Nandenge sur quoi spertige nandenga makambu René Abiri par rapport à mbanga ya danger na pesi vraiment maman mbote to sololi na maman na liku na kende nanga. Maman bisinga bité ko kende boete zela papa zoya ngana bi papa. Papa, mais papa Labino, le roi de la forêt, Weranson, Yangiama Makanda, ya Noël, pour mère Abinga Gaming, ya Noël. Mère Abinga Mingi, papa Labiso, ya Noël. Abizela, c'est beaucoup, on a Noël, on habité. Bon, par rapport à Spertige, ya Fachi, Fonafanda. Bachenga Pekiti, Penafandi. Charisme belé. Charisme faut zala toujours et puis biso to tout le monde ya peuple population zala ki wana bana kitambo bayaki bakanise ke René Abiri ko zala menacer mais bana kitambo vraiment na féliciter bino trop éducation vraiment zali bana kitambo vraiment na robosana ga bino te donc il est qui vraiment qui toko makasi René Abiri afandi et après un certain temps na ko mona cortège le big boss le roi de la forêt et ko koma wana le roi de la forêt a lekinga a kafandi nanu et après ba journaliste TV ba pousanaki na ba journaliste ba chaîne internationale ba pousanaki na moni mbala moko garde rapproché à Weranson le roi de la forêt maître ninja poussani aye mbala moko bisinga note René Abiri il faut poussana ou pesana na le roi de la forêt mbote mbala moko na telemi na zali ko ya billet Chicago 320 ba maître na simata 50 donc moni ki osati cadrement René Abiri ba panzi tous les journalistes ba sala ki wana de la présenter ba excuse na ngai ba journaliste tout ya ba TV5 ba journaliste ya ba Euronews ya ba France 24 ou ba sala ki wana pona kozwa image ba mona ki nga lokwa naza orgueil mais na la orgueil te na vie na la nga toujours simple au monde tara ndira toza na tombe to kutani na biso donc ba panza ki ba ba musu ba caméra bukana ki na bise bon que no refuta ngo après voilà pour René Abiri pour René Abiri kutana na le roi de la forêt donc herba poussi bango côté be mopanzi événement ba tout ce que ba hôtel est-ce que le roi de la forêt ko beta René Abiri mbata to ndengeni est-ce que le roi de la forêt ko fâché to ndengeni ba hôtel tala kaka wana na minute wana bana wana banyama ko tout la mwisi ya zaza au sentir que mwana na mwana benda na penser comme indesko bitumba banzoko René Abiri nzoko bakutani do sentir que pe akutani siko na koko na ye René Abiri donc le roi de la forêt na presse
Blongoli ma chapeau nanga le big boss. Bonsoir, bonsoir Abiri. Ah Abiri ndenge ni bino te bien président. Na bise président ba sincère condoléances na banda ko le kande na kute na mère na bino te na peso pe ba sincère condoléances. Abisinga bien no te problème ezate OK na bité président na fait nanga koto. Même moté mezo beta betaka ko bango bika par rapport à 12 ba tout ça là yo bika banine. Na fanda ki nanga kaka Chicago 320 toujours sécurité. Mbote na balandi nyonso ya Congo Zibula Meso TV, mbote na abonné nyonso ya Congo Zibula Meso TV. Donc tous s'abonner vraiment massivement, c'est gratuit quand on est découpé ça les diables de la presse à l'Obaka, ne s'abonner plus sur d'autres chaînes. Restez toujours branchés sur Congo Zibula Meso TV. Donc le luna yambeli bino moko ya balobeli ya René Abiri, donc Mopandi Sangoto défendeur yaba mission na biso congolais. Donc René Abiri nde tokoyoka lolenge nini René Abiri azo panzela biso nteke. Donc par rapport ya koloba biloba ya bani donc René Abiri nde aza mieux placé ya kopesa biso explication ya ba mission na biso congolais to makambo itali héritier Watanabe to makambo ya papa na biso Ranson Makanda. Donc toyembeli bino René Abiri, donc na pesi sous un grand merci na DJ Lotis waza na sima ya caméra, na pesi sous un grand merci na honorable Serge Mayamba, un grand merci na honorable Christelle Vwanga. Un grand merci aussi à honorable Edi Iyeli Molangi. Donc bonjour papa. Voilà, bonjour. Na sepeli à trop na honorable Edi Iyeli. Toi là il a voyage moi tout ça là il na niveau qui sangani na année 2019. Toi là il y en a pour na ko accueillir le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, donc tout ça là il navie, donc vraiment René Abiri là qui bien réussi pour qu'il s'engage il est vraiment belle, il y avait dit Yeli toi là il n'a kuna. Donc bah merci beaucoup à trop na Willy Mouchen, le véritable code mondial porte il y a Congo lumière il y a Afrique. Donc merci beaucoup aussi à Cornelia Doussi. Il y a Tembe, donc merci beaucoup à Paola Schengen, Kilo à Londres. Moi, Sonzamba, tant que la pendant une année à respecter calcul. Je veux dire que Banda ko belé comme ko ya mais vraiment Zambia. Tala homona mutu musa bota magi makoleza nango bien na bomwana. Et razoko les comment changer forme. Mais vraiment Zamba respecter calcul. Merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle l'éloge à l'original et le véritable Otalabiso. Et bah question bien et puis bah grand merci beaucoup à trop. Na mon boss héritier Watanabe la cause à nostra la pulga moto na tembe donc wazota la biso na minute il faut ba tutu ba déjà que non héritier Watanabe azali awa na kati ya République démocratique du Congo. Là aussi je profite aussi de l'occasion aussi de vous annoncer que non maman na biso Sylvie Mampata moi si ya Ranson le roi de la forêt a aussi ko perdre maman na maman Mosaline donc maman wabota Sylvie Mampata moi si ya les boss patron Sacramento donc a aussi ko tika biso papa déjà pour faire déjà depuis Kala donc makambo vraiment zali donc René Abiri ba question bien. Bon René Abiri to ebika yo zambanga trop lo bara mingi René Abiri boni basango ya héritier Watanabe. Voilà héritier Watanabe l'artiste du moment qui fait panique na batutu et je pense que absence héritier Watanabe na kati ya République démocratique du Congo pendant 2-3 jours et ça là qui vraiment que notre moi budget pe na mboka ekotate moi ba difficulté financière budget mboka ekotate par rapport c'est-à-dire quoi mbongo ala ki souvent la circulation té c'est le seul artiste et musicien ou alia ka vraiment na batu papa social héritier Watanabe ayoka ki kolela ya peuple congolais ayoka ki kolela surtout mingi ya ba kinois ba musu baza ba victime ya ba épidémie ba mangambo ebele héritier lobité ngana ko fanda na potote esika o mu pepeza déjà traité. Il faut naya vraiment na kati ya Congo ce qui est maladie et zui René Abiri c'est qu'il faut zongape. Donc artiste wazama na bolingo ya bato héritier Watanabe azongaki c'était hier jeudi. Déjà les retours ya héritier Watanabe. Oui héritier Watanabe azali déjà awa na Kinshasa ko kitana ye mbala moko tumemaki mbala moko na répétition bomoni héritier Watanabe je pense que beaucoup tala radio pe ba extrait héritier Watanabe totori na tembela cause à notre azala ki wana
public ezalaki wana lokola concert dont tout le bagaya romo ba préparation ya marambuto sala na ba Zénith na ba Olympia ba sala minene to kobeta na États-Unis donc elle romo ba répétition quoi donc répétition na biso répétition mais il est qui vraiment maman na bien boss de boss donc babi la bière de luxe Manya Wembo donc Manya Wembo la bière de luxe Manya Wembo la bière de luxe nazo beta c'était mutalatisa Laurent Désiré Kabila Bilamba donc bi mutalatisa Laurent Désiré ba safari wana Manya Wembo donc mutaluke la pe mobutu kano mobuta bandoko simba donc yi wana tuka Manya Wembo Manya Wembo force tranquille la bière de luxe la bière présidentielle donc nakati sa Congo Turquie mobimba da bayebi qui est Manya Wembo azalaki wana donc tozalaki wana na présence ya ba Lourdems de Paris héritier watana bazalaki talaka ba beaucoup kuna na poto ba qui ensemble pour nous participer toujours na séance ya répétition makambo eleka qui vraiment kitoko. Mais René Abiri bato déclaré trop pourquoi album ils ont traîné vraiment makasi boy. Voilà album na biso ezali ko traîner to yebi ke eloko malamu esengaka il faut zo temps eloko meze bien esengaka mafo zo moi temps ya préparation to beta musique ya likolo te parce que la team Wata donc c'est héritier donc orchestre et inde kutu le roi to lobé sima. Quand on parle de la team Wata, on voit héritier. Donc, sur héritier Zate, il n'y a pas une existence na kati la team Wata. Héritier a le roi Saver, a le roi Save, ou a la kati nzete. Donc, héritier Watana be la cause nostra la puluga, osa la musala conscient, osa la musique qui était pour la polémique. Osa la musique qui était pour gagner mbongo atsa na poche mais osa la musique pour de un et un envie naie et puis musique eza art naie eza passion naie. Oso comprendre et puis musique ezaye alinga kango eza don onzamba PC gratuitement akolinga RP azobimisa pe loko voilà pourquoi pour no robimisa album na biso o liboso oyo to bimisa ki awawa carrière d'homme retirada oso comme R to bimisa ki avant ebima tout soit qui m'attend yango moni il y a eu de très belles chansons le quoi ba Reine de Saba le quoi ba BM chanson ni on a marché na minutes oyo beti BM au TPN yango pe ebeta oso comprendre ebeta te de Ritsa kangi Congo mobimba pendant au moins 3 ans en otage yango no monya lobite il faut tikata parce que bilengi nanu do eza kutu faute na biso te eza ndeke no public ba lobi no héritier tikele la biso album na yo oyo bimiseka liboso retiré de la carrière d'homme et betata pendant 10 ans et après oyo roboa que la biso mi ange mi démon yozo lo baka héritier watana bakangi Congo pendant 10 ans mais to kama bina filé ba beti blora makasi ba te bon moni ba jeune confrère na biso le rôle ba bina filé ba Robino Mundix ba Fabrigas Maestro ba Fali Poupa Pomba Niance ba Pomba Niance depuis que na PCP Mbote de ba musicien la biso bana bango belé parce que toi na marché concurrentiel ba beti na bango musique mais papa langa carrière d'homme il y a héritier watana mede leki ba beti na bango musique to boy na biso te félicitations le roi de la forêt pe auti po bimisa pe ape album ozo comme na ebité so yo kiango album ya ve na biso ezo beta était ebimi oui ozo comprendre mais il faut pas ça la moins fort parce que Moïse Mbi actualité oyo ezo kanga Moïse Mbi na Eliane talara to ke non au deuxième mois oui donc ezo kanga donc étouffé ba disque na banzemba bato belé parce que mi ange mi démon combo kaka ya pas pourquoi non mi ange mi démon il lo bana nini mi ange mi démon tout simplement moi Wata c'est-à-dire quoi héritier veut parler de lui il veut que nos populations congolaises va comprendre qui est héritier parce que ebele abatu ba mona héritier ka que notre héritier monsieur Mobeka loenge héritier musicien Mobeka ya likolo quelque chose de bon ne peut jamais sortir d'héritier wana selon batunde ba monaka voilà pourquoi héritier s'est dit bon moi qui est héritier naza mutu un être humain ndenge nzamba keli batunyo surtout na banyama na banani même ata lion ala na bolamu na ye ala rapé na mabe na ye okokuta na pe be mabe buna lion pe na kati pa forêt lion pa ta lion pe basali yo lokote abwaki sina yo ozoko mais soit za la mia keba ko poussa na kuti parce que tu ba griffe ozoko comprendre c'est-à-dire ça donc par rapport à Spertige na ndenga boule héritier watana be la cause nostra a mutu aza être humain aza na mabe na ye apena bolamu na ye et alors tous les deux là
ezali siko na kati ya nzoto ya motu moko na ete so tanga da passage mo na kati ya Bible lobi doyelo wandeti nani mutayemba ngo ndeko na biso lifoko du ciel abi à chaque fois que je vais faire le bien dont je n'arrive pas parce que le mal est attaché de moi. Bon, et ça biblique le foko du ciel pas yembango. Il y a une autre parole moi biblique. Abi à chaque fois que je vais faire du bien je me rends compte que non, le mal est attaché de moi. C'est-à-dire quoi? Il y a deux esprits qui sont en train de se battre à l'intérieur d'un corps humain. C'est ce qui donne des retombées quand quelqu'un n'a pas de maîtrise. Au moins, à se perdre à mon avis. Il faut avoir la maîtrise de soi, le contrôle, la domination sur ton propre corps. Aussi comprend l'esprit, la positivité et dominer négativité na kati ya mutu. C'est ce que héritier maintenant veut faire montrer na batutu que non, sa positivité est plus forte que son négativité. Étant humain, toi accepter na ba façon na ye na ba lolenga zaleli ceux qui conseillent à koboya te yangwana lobi tout simplement moi wata donc mi ange mi démon. Voilà. Quand on a qui Abiri Azali défendre, bon défendre héritier. Défendre par rapport à Maramé Béna. Tu n'auras question encore. Vous avez éclairci bien sûr question encore. Pourquoi mi ange mi démon? Mais tu es vraiment quand tu es na mozindo moko boy. Par rapport à que Abiri Azali défendre à Makasi. Parce qu'il y a un qui me pose question encore. Pourquoi mi ange mi démon? On peut savoir directement réponse. Mais ok, nous sommes pas profondeur. Tu continues la Bible. Pour comprendre que non te ba biso ba rena biri tout ça la boulon na biso moni wa pemenya leader il faut appuyer et puis quoi appuyer dans le négativité dans le bon il faut yozo pesa makambo ye paso pesa makambo dans na sens wana ngana neloko pesa to moni René Abiri to moni héritier wata voilà donc présence à René Abiri za présence héritier wata na be Gucci Boss Live Totori na tembe la Cosa Nostra la Magma le maître supérieur Gucci Boss Live de Eromoni déjà Biri de ndena fandi lo wana ngiringiri be na ba périmètre na nga gogaza de fo timba bon René Abiri to zuba soupçon moko boye par rapport à David Monsona héritier watana bon ndire ba courage le ka vraiment sous bien te non rebi David Monson Azali le seul producteur il n'est pas congolais David Monson Azali nae ivoirien si je ne me trompe pas mais il est quelqu'un qui a vraiment l'amour et puis alingara musique na biso ya mboka. Nous le savons tous très bien, c'est pas aujourd'hui là que David Monson a commencé à soutenir la musique congolaise. Bon, selon moi, de ce que je sais, avant je ne sais pas, mais moi j'ai connu David Monson et pas un de Konabiso Fali Poupa 3 fois Hassala Dicap la merveille le président n'a PCM Boté donc bazala qui travailler qui collaborer ensemble David Monson zala qui producteur il a Fali Poupa et alors il s'est fait que vu que ils allaient marcher ils allaient business donc contrat na bango et salinini est commis à terme et David Monson il s'est mis maintenant à la recherche de quelqu'un au api ako Simba P force ya maramba musique ya Congo David Monson atali obi ke biso to la ngata Congo to na bato mbongo na ndenga osakana te na kata mboka na biso mais tala kaka David Monson auti musika aye atali a comprendre bi ba américain bazo exploiter Congo ba indien ba chinois ba nani bazo exploiter terre congolaise mais David Monson est ivoirien atali a lobby Nandenga Spertige Bagara Boul Mukamate Simba héritier Watana Betoleka. Système par rapport à système c'est-à-dire temps, timing. Et moi tu n'as pas timing à Talibé par rapport à génération. Héritier Watanabe force. David Monson a bandi siko ko exploiter. Héritier Watanabe bazo bénéficier. David Monson pas au bénéficier. Ba biso pe ba René Abiri to bénéficier kana mo ba mietsa ngo zokuya et ça la biso pe to survivre. Donc merci beaucoup de relation. Il y a entreprise oyo to bengi na kombo ya la team Wata avec une très grande société. Il y a production, il y a David Monson
corps ezana nous soudé bazali ko évoluer vraiment très bien et David Monson il est vraiment content et puis il est fier de Héritier Watanabe de la même manière Héritier Watanabe aussi est fier d'être accompagné par la main puissante Nakati Afrique David Monson donc ils ont ça là vraiment moi l'engagement ko boy voilà Toyoti na pesa mbote na Didier Drogba donc Didier Drogba paix à son âme donc DJ Arafat donc malgré tout n'a vraiment moi temps ya roko makunate une suite de moyens et tout donc na pesa encore mbote na mon ami là donc Bayo Pougon tout na kati ya Côte d'Ivoire na pesa bino mbote Bayo Pougon donc ngasoki na ye wala na fana mingi nde na Yo Pougon oui bien Pougon oui voilà alors fana mingi na Yo Pougon ba chinois na kati ya Côte d'Ivoire na pesa bino mbote na yebi ke mukolo na roya kuna ekozala vraiment musique ba chinois ils a peuple oyo babande ko soutenir musique ya DJ Arafat ba chinois ba Yo Pougon vraiment deke bon ba Pougon boyebi lo lenge nini René Abira zolo bazoya ka bientôt azoya wana a bientôt René Abira zo koma wana donc boyoki vraiment histoire ya mon abiso ba to lobela awa David Monson par rapport à relation oyo za bangona Héritier Watanabe donc relation ça bien ezoleka malamu donc baza vraiment content par rapport à relation parce qu'il na Héritier Watanabe René Abiri boni rencontre oyo ezalaki entre René Abiri na Weranson bon kokutana na leader le roi de la forêt zalaki événement donc parce que tambo ezalaki vraiment ko yinda na ndenga ko saranate donc na pesika ba merci beaucoup ya trop na Chicago 320 donc ba maître Kitambo sentir que ba maître vraiment ba bima ki wana vraiment pour na protection pour Renabir na komira wana bembala monga kuna yebe na ngati donc na bande kutu ko traverser bika par rapport à nzika nakutani na maître ninja abiri cardinal na pusani na bia maître to pesani mbote ngakuna linga kuna kima na ngo bika maître ninja par rapport à bévénement ndenge leka na latela maître ninja ba médaille ba biloka ba boxer que nous surtout kutana maître ninja bagarre ozo comprendre ba tebele tout ba telemi na nzela ba ozera ka événement du siècle donc bagarre ali foreman tout est allé mater de sentir que public est on qui net na film batala sikoyo de René Abiri moto banzoto miki a telemi siko devant ya Goliath donc maître ninja na PC bambote trop wana mavenanga ba kozaki mona ozaki na moko banga mo pene pour ça na mer te maître ninja to kutani maître ninja ndai ko ibisanga no te René Abiri ndezana il faut okutana na mère Sylvie Mampata matangeza quelque part n'aller na kuna destination musuna habité il faut na koma wana quand même avec tout le respect vu que maman Koufeli ba sincère condoléances non premièrement non y a trop na famille Mobimba donc ya maman Sylvie Mampata ainsi que l'orchestre Mobimba Wenge musique à maison mère na présenter bango ba sincère condoléances nanga je pense que tozala na pe na matanga pour na kolela maman na biso Mozaline ou akufi maman ati abota maman na biso Sylvie Mampata moi si grâce maman wazana spertige maman wazana bonzambe katina ye donc batu musu basala maman mabe Webike musali na nzambe bayeba kika na ba fruit na ye balobaka le pardon c'est un pouvoir qui libère aussi kutani na mama patali na bouleke mama koloba mukamate simba mama lobi René Abiri que Dieu te bénisse nandenge siko spertige nandenga makambo René Abiri par rapport à mbanga ya danger na pesi vraiment maman mbote to sololi na mama na liku na kende nanga mama ibisinga bite ko kende boete zela papa zoya ngana bi papa ibisinga bino te mais papa la bino le roi de la forêt Weranson yangia mama kanda ya Noël pour mère abenga ka mingi ya Noël mère abenga mingi papa la biso ya Noël abizela kasi boko mona ya Noël ngana bite. Bon, par rapport à Spertige, il y a Fachi, Fonafanda. Bachenga pe kiti pe na fandi. Charisme belé. Charisme faut zala toujours et puis babiso to batumo ya peuple population zala ki wana bana kitambo bayaki bakanise ke René Abiri kozala menacer mais bana kitambo vraiment na féliciter bino trop éducation vraiment ezali bana kitambo vraiment na kobosana ga bino te donc il est qui vraiment kitoko makasi René Abiri afandi et après un certain temps na komona cortège le big boss le roi de la forêt et kokoma wana le roi de la forêt a lekinga a kafandi nanu et après ba journaliste ya TV ba pousanaki na ba journaliste ba chaîne internationale ba pousanaki na moni mbala moko garde rapproché à Weranson le roi de la forêt maître ninja poussani aye mbala moko bisinga note René Abiri il faut poussana ou pesana na le roi de la forêt mbote
Malamo R na telemi nazali ko ya billet Chicago 320 ba mettre na simata 50. Donc Monique osati René Abiri ba panzi tous les journalistes ba sala ki wana de la présenter ba excuse na ngepa ba journaliste tout ya ba TV5 ba journaliste ya Bero News ya ba France 24 ou ba sala ki wana pona kozwa image ba mona ki nga lokwa naza orgueil mais na la orgueil te na vie na la nga toujours simple au monde tara ndira toza na tombe to kutani na biso donc ba panza ki ba ba musu ba caméra bukana ki na bise bon que no refuta ngo après voilà pour René Abiri pour René Abiri kutana na le roi de la forêt donc herba poussi bango côté be mopanzi et venema ba tout ce que ba hôtel est-ce que le roi de la forêt ko beta René Abiri mbata to ndengeni est-ce que le roi de la forêt ko fâché to ndengeni ba hôtel tala kaka wana na minute wana bana wana banyama ko tout la mwisi ya zaza au sentir que mwana na mwana benna na penser comme indesko bitumba banzoko René Abiri nzoko bakutani do sentir que pe akutani sikona koko na ye René Abiri donc le roi de la forêt na presse na blongoli ma chapeau nanga le big boss bonsoir Abiri Abiri ndenge ni bino te bien président na bise président ba sincère condoléances na banda ko le kande na kute na mère na bino te na peso pe ba sincère condoléances abisinga bien noté problème ezate OK na bité président na fait nanga koto même moté mezo beta ko bango bika par rapport à 12 ba tout ça là yo bika banine na fandaki nanga kaka Chicago 320 toujours sécurité Nathalie gauche droite na mon na beti poche na monnaie que na tikaleka au moins na moi ba 300 € et tout ça là Nathalie ben na moni bon habite bika bisura batagoga batuna temba vana longwana moi système kandenge zala kaka yo bika ndezala ka par rapport à expertise tant mbalamo na longwe na nga na koti na ngamba na résidence na ki opema na résidence mais sinon il est qui vraiment bien sécurité maison mère mobimba ba merci beaucoup à trop parce que bozala ki on a pour na protection momba biso ba René Abiri to lokwa ba ambassadeur ozoko lokola ambassadeur yo oza ambassadeur naza lokola ambassadeur mais naza likolo nde ya ba ambassadeur oza plus qu'ambassadeur na lokola Félix Tshisekedi na kati ya Tanzanie na lokola Félix Tshisekedi na kati ya Rwanda ozo comprendre na lokola donc soko meki ko simba yo moko buleka Congo nde to alaka ebele betoko kitela bango kuna jeter mais René Abiri yo bengi nyama donc mwana wana nyama ko est-ce que ndolo bi mwana wana nyama ko na ebité bozana ranking to ndeni est-ce que nyama ko kokusa akope kopusa na pene héritier pese pembote a opusa la ne bandi ndenge nini yo afinga fali pour handicap la merveille ba makambu oyo leader nanga héritier watanabe asepela nango ata mukiete ozo comprendre mwana wana afinga de la même manière afinga ka fali poupa de la même manière pe héritier au moins héritier prophète héritier yebaki ke note un jour mwana ope afinga ngape bon mwana héritier aza mutu moko balingaka bato baza discipliné ozo comprendre respecter leader à batou po ba respecter pe leader na biso lokola nga René Abiri na respectaka fali poupa na respectaka Ferregola na respectaka le big boss le roi de la forêt na respectaka papa tous les leaders na respectaka pe bina filé na respectaka bango tout leader a muke leader a munene na la na respectaka bango tout po bango pe ba pesa pe respect pe na leader nanga héritier watanabe la cause nostra la pulga mais oya ko meka kaka ta musu ko déborder les leaders nanga o soit disant que notre leader na ye mutatindaki ye wana rendez-vous ka na prison so moni oza makasi obenginga na kopeso adresse apalo obetinga so moni ezowumela wana mbongo ebelo benginga tokutani ka liboso prison makala na betio mbala moda dada koti mbala prison de wana poto umela ti ba maramba ba complication ba ni tout ça là ezalati de na protégera leader nanga na lingaka muta pota leader nanga buzo bate yango no moninga mo René Abiri force toujours présent merci beaucoup to René Abiri yozo benga nyama ko mwana wa afena uti te nyama ko aza mwana mo ba muketo bokoli to pesa ki éducation moko ya bien aki allié éducation ya basenzi monya makor a mwana moko libebi aza produit fini de parmi batu botika la ba maléré na kati internet ya loka banana banyama kom ozoko atambusi vie na mabe de la même manière afinga fali poupa de la même manière afingi lisusu même na héritier watanabe la cause nostra la pulga motona te mutabimission na prison ozoko pona sengote ozoko pa mutabimission na prison pona sengote vous comprendre so donc babimise na prison pona sengote pona mawa
famille difficulté ezali ba makambo ebele belé lelo après lobi lisusu lamuki ofingi lisusu totori na etembango la cause nostra ata we ranso le roi de la forêt ozana d'accord te aussi comprendre tout comme le roi de Tinga Rena Biri na bandi ba moko critiquer le roi de la forêt yebisanga après lobi kuna lisuna kende lisu kuna kota le roi de la forêt est-ce que ba koyambanga est-ce que boss nanga kozala non content ozala non content te yango na to lingaka to évoluer na vie na balolenge mo ya bien donc merci beaucoup à toi CG nanga Chali Rubenga Rubench na pesi ba mbote théâtre bobo belo spiritas toujours bozolanda biso ba merci beaucoup à toi quoi. Voilà, tu as commis presque à la fin de notre émission. Donc, tu as dit que René Abiri un peu expliquer biso makambo lengeni zoleke là. Yo moto finga ka balidera batu yo moto sala kabisala salam to loba biloba loba René Abiri na charge. Donc, il y a le bio ko meka ko fingo meki ko pata ko beto na porte à prison après aussi ça ko beta yo ne à côté na prison. Donc je dis un grand merci à DJ Lotis wazaki na sima caméra donc pour na DJ Lotis donc image to bilili ne DJ Lotis ça monte ça biso bilili donc to comme na fin René Abiri moi mot de la fin na yo lolenge émission ici qui s'est passé entre Kade Kupesa et Abiri. Voilà, merci beaucoup à toi Kade Kupesa. Kade Kupesa le diable de la presse donc on a fait créer le combo les champs magnétiques. Donc, il faut un champ magnétique de la presse. Donc, il y a vraiment un champ magnétique. Donc, champ magnétique. Donc, c'est-à-dire que vous avez sa position de PC Lengi quoi. Donc, merci beaucoup aussi à trop na émission et puis na chaîne Obatba s'abonner vraiment et belé. Mère Nanga Moko ya grand prêtre Adeline Omba patron na bango. Mère Alobi Rena Biri na silicio pauvreté na vie. Donc, mère Atali, pauvreté, la vie à Rena Bira Lobby. Arrête! Va dormir dans la chambre jusqu'au grand matin. Merci beaucoup à Cornelia Douci. Du 20, il y a Tembe, Otalabiso, Paola Schengen, kilo à Londres. Moi, si on a kilo à Londres, on a sauté. Paola Schengen. Paola Schengen. Paola Schengen, kilo à Londres. Donc, Paola Schengen. Maman sociale. Moutalaka na poto azana ba atala 40 orphelinats awa na Kinshasa na ndinga ko saranate maman na biso Paola Schengen na bisenga lobi ane oyoyo charge ya hôpital ya famille no mobimbeza na maboko nanga même soupçon moya ki babi Paola Schengen na tinda ko car te Paola Schengen wana makambo ma photo bomba ko vraiment wana photo bomba mais za bureau na Paola Schengen donc za ba soupçon que Paola Schengen ninga zala baza parmi bato balingaka te ke Rena Bira tambola makolo donc je comprends peut-être que za lolota ki on a ndoto mais il resale miroko kisama na ndimi yango donc nana batu nanga ba ya Myriam Wete ya ba star ota la biso ya Willy Musheni code mondial patron nganzambe kozana ba patron ya la elengi bo ya Willy Musheni code mboka plus 243 bon René Abiri moi numéro à contact ba baza peut pas contacter yo numéro à contact ezaka moko pona batu tout obana bezo contacter nga donc bokobenga ka René Abiri na plus 243 ya Willy Musheni code mondial ya mboka oyo ya Congo mboka ya Fachi batu ya ba comprendre déjà code donc 82 030 88 80 de wanezara numéro nanga ya WhatsApp numéro ya appel normal na pesa ngo vraiment les soutebika trop de traumatisme yebika ba boulot na biso ndenge ezalaka toujours merci beaucoup na batutu kala te mi ange mi demo ezali gobima voilà. Ok, merci vraiment. Tu comme une souka émission na biso tous la karaté ndeka René Abiri otolo ba mi ange mi demo izo bimana. Boyo kayangolo lenge nini mi ange mi demo cartonné pour baba qui était héritier wa tambe sakangi déjà 10 ans. Beaucoup ceux qui mi ange mi demo bimi ba kanga 30 à 50 ans donc. Wana eza makambo oyo héritier wa tambe mo yebi donc on appelle sous un grand merci na maman na la reine Omba donc tant le baka était maman yo pesi une opportunité à kozana chaîne donc Congo Zibula Meso TV donc tout s'abonner vraiment massivement donc c'est gratuit quand on a l'obaka tout s'abonner vraiment massivement na Congo Zibula Meso TV donc maman nga vraiment la reine Omba donc maman la reine Omba mingi ya kolobezate donc maman yo moko yebi donc balobaka ba français ba lobi trop parler peut tuer donc vaut mieux la banane que les beignets donc tout comme vraiment na souka émission na biso voilà tout mon ami à la prochaine.